comprendre. Parce que nous sommes des la caméra, mais toujours, nous sommes la ezalaka boye te banda bato aovede bayaka basala misala bamonisala place basala kaka nivo oyo batika na bango bato mosusu bayaka o bato ya nani bayo bakonzi baya kosala baya lisusu bayaka kosala basala yango ezonga lokola ezozonga boye po bata desi. En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous allez Congo, dans Prince Kassavou, dans la commune de Batatou, Bandal de Paris, fidèle internaute, bonsoir, et de Banana au Captakabiso, dans Bandal, on a dit 5, Diamant de la presse congolaise dans la présence de cette très belle émission Balabala, une émission à caractère socio-économique de la Takabino, une population chinoise en particulier, mais le peuple congolais en général, mon colonel, mon conseiller quotidien, il y a un peuple congolais. Voilà, fidèle internaute, vous pouvez vous faire l'image de la presse la commune, il y a Bandalou, moi, ma fille est plus de 3 ou 4 avenues, les alliés dans la terrasse, dans la terrasse, tout est à niveau, les alliés qui abandonner la proportion en Ayango, ce n'est pas, et l'autre, ça date de longtemps, je ne sais pas pourquoi, alors que la Kinshasa vous plaît que Batalo, vous êtes les magasins consomment, vous voyez vous-même en image, à venir pour le débat, pas vu aussi, je peux le dire, et débat, moi, il faut le dire, au pouce à la recommande à l'hôpital, il y a des défauts, c'est-à-dire que ma copie, ma casse, il y a tout le monde, la CDFO, Balabala et Dali, il y a copé, ma casse, on ne sait pas pourquoi, et puis il faut le voler, et puis maintenant, il faut le voler, est-ce que Awa, qui nous fait que ça les manque à toper, et ça les manque à toper, nous allons essayer un peu, il y a pour agir, il y a population, il y a pour cri d'alarme, il y a population, on voyait pas, est-ce que Awa, ça les manque à toper, ça les manque à toper. L'initiative, il y a ça, l'homme, le bandaka, depuis l'ancien gouverneur, la mission André Kouta, avant j'ai fini de dire Aya, mais si je ne me trompe pas, place Polo, il y a un kakabo, et tout le monde a été, il y a un mouvement, il y a un crash, il y a pourquoi. Vous n'aurez même pas idée pour dire ma coupe que la place où on est, ceux qui vont aller derrière moi, vous allez voir, ma part est Zawana, ma système y a ma baya, ma tient au Nicolo, nous avons ma baya, ma tient à ma bawana, ma tient à ma tawana, ma tient à ma wana, mais l'initiative, il y a pour commissaire et dans la cage pour la situation, on est en train de déposer. On a mis une population dans notre ou bien pour mettre plutôt, il y a commune, il y a Bandalou, est-ce qu'il y a comme un côté, est-ce qu'il y a Ebiteka, il y a place pour le Tengue, et comme là, voilà, c'est le micro, Baladia, toujours dans le émission, Bino, Balabala, Tengue n'a pas qui va venir, pas vraiment, mais donc on ne peut plus continuer à voir quelque chose, pour faire la vie à la population, parce que il y a pour retenir plutôt référence à la niveau Mabaya ou l'église, topé école, topé hôpital, il y a des défauts, shop, mauvais dans la Rwanda, pour ne pas faire des difficultés pour faire un Congo, ma pluie topé, le bacalibo, les amis ne pas bouché, et puis abandonner la propre somme, est-ce que est-ce que vous mettez la commune à Bandal, et que Bandal c'est Paris, le thème du Sétan a été à ma baie, Bandal c'est Paris, comment on a été à Boulon, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Bandal Mboka y a un boisement, Bandal commune y a un boisement, c'est pas bouché, et puis abandonner la propre somme. Est-ce que vous mettez la commune à Bandal, et que Bandal c'est Paris, le thème du Sétan a été à ma baie, Bandal c'est Paris, comment on a été à Boulon, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Bandal Mboka y a un boisement, Bandal commune y a un boisement, alors que les amis abandonnés la propre somme et en gros, de l'autre côté, vous voyez, vous imaginez comme elle est, parce que vous êtes là, maman, ça fait ça les magas, parce que vous avez la bosoto, la bosoto, donc, message déjà dans votre photo, et comme vous voyez, quotidien à Bango, il y a mon colonna, mon polo. On se pose des questions. Il y a comme vous voyez, parce que si vous voyez, à venir, je dois vous filmer le dossier.
il n'a la porte à la part où il est bouché. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans la bouchée? Alors que ceux qui ont pris un hélico, ceux qui ont caniveau, ils ont dégagé, ils ont débouché, maman il est pourquoi awa il est raté? Pourquoi awa est allé bouché? Comme il y a des micro baladeurs, on va essayer un peu, il y a beaucoup de questions. Il y a foyer par appliquer au côté oyo etudia kobela nele po ekoma boye episesi ya kopire bakanivo esalemaka to mpe esalemaka po eske population bango moko nde baza na base ya population to mpe ya kobouche ya bakanivo oyo bakosula bato ba question bapesa biso biliano concernant bainquiétude to mpe mituna na biso concernant place oyo ndenge bolali komona ezali na état oyo. Je vais dire comme ça un grand merci la ville va te la radio de très ou de je vois comme ça Kadima les patrons Kadima en 2025 à vous aussi bouchi Mateka Solambongo je dois le dire toujours à la date 2025 papa aussi à Nasico de Tito depuis les États-Unis Nasico depuis les États-Unis ici ma fout à Henri merci la vie, merci pour la professionnalité. La chaîne Latino Bayo surtout la émission Latino Balabala, pour le côté la radio quotidien, il y a population chinoise, les populaires à mon colonna, vous comprenez, Awa, et la ligne Macadam, il a de là, les cas, mais pour le temps, pour ravi la population, c'est toujours la difficulté de culture. Kolobanani, faut que la caméra c'est pas donné à tout le monde. Parce que nous sommes des la capacité la caméra, mais toujours quand on veut la radio, il faut balader à place Oyo, tout pays là Oyo, et qui dit combien de temps depuis et pas posé, nous m'ont monté l'image comme tout le monde. Au début, le monde n'est pas là pour toi. Peuple congolais a pris dans le propre monde. Nous n'avons pas aussi ça là, on va y arriver. Faut pas profiter de la vie, mais nous m'ont monté à la place, ça va aller poser là. Le quotidien, il y a population chinoise. Mon colonna, vous comprenez, Awa, et la ligne Macadam, il a de là, les cas, mais pour le temps, pour ravi la population, c'est toujours la difficulté de culture. Kolobanani, faut que la caméra c'est pas donné à tout le monde, parce que nous sommes des la capacité la caméra, mais toujours quand on veut la radio, il faut balader à place Oyo, tout pays là Oyo, et qui dit combien de temps depuis et pas posé, nous m'ont monté l'image comme tout le monde. Au début, le monde n'est pas là pour toi. Peuple congolais a pris dans le propre monde. Nous n'avons pas aussi ça là, on va y arriver. Faut pas profiter de la vie, mais nous m'ont monté à la place, ça va aller poser là. kozala ikanisi ya malamu soki boliki organiser basalongo batirage ya makanivo opire kanivo elakisi ke opire kanivo akozwi basatie botiki wana otongo bakula makasi ekobeta ekozonga lisusu kati alors opire kanivo ezali opire kanivo et après oluki basatie oyo boluki lango place nini kokeli botenge namboni otata bosola nao d'accord problème. Voilà, comprenez, je vais la bizarre de ma carte pour nous voilà un bon pour le faire pour le bas. Le problème est à vous, parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais au moins, tout ça, la carte, non, c'est la population. Concernant de là, Jobé, État, il y a pas de papa. Allez, qui comprenez, c'est pas donné à tout le monde la facilité.
ya koloba devant caméra, mais on est toujours wana nous ça la moussa de communication aujourd'hui à population ya ba oyo ba présentera côté oyo ya ba oyo ba doaka ya ba oyo ba itera ba na bango place oyo na médiateur ko expliquer c'est là oyo tout est comme des plans de comment boye mai oyo bande comment boye est-ce que ba salo ya ba organiser est-ce que ba tirage ba gagner oyo ya ba organiser dernièrement c'est la campagne de comme au stade de Manawa comment qui côté oyo est-ce ma campagne na bango balekelaki mpe nzela oyo parce que oyo eza presque ata oyo emema bacommune ebele eza presque eza route principale oyo ememaka na banzela ebele bouta magasin litambo batalungwani ezali vraiment moi ebele nde nalobaki kokoye bavi ya population oyo baprekataka comment est-ce que basalaka pour que bavivre na comment est-ce que basalaka pour que bavivre na bango place oyo na médiateur ko expliquer c'est là oyo tout est comme des plans de comment boye mai oyo bande comment boye est-ce que basalo ya ba organiser est-ce que ba tirage ba gagner oyo ya ba organiser dernièrement c'est la campagne de comme au stade de Manawa comment qui côté oyo est-ce ma campagne na bango balekelaki mpe nzela oyo parce que oyo eza presque ata oyo emema bacommune ebele eza presque eza route principale oyo ememaka na banzela ebele bouta magasin litambo batalungwani ezali vraiment moi ebele nde nalobaki kokoye bavi ya population parce que oyo baprekataka comment est-ce que basalaka pour que bavivre na comment est-ce que basalaka pour que bavivre na mai mwa bata ebele mbote ndeko tokosola nao te mokesoka ya mokie toumela te ndeko okwekataka koto mingi omoza mwatenya campagne okoloba nini mpona mai oyo ndenge etoza makasi osipate ya te lombai te tomela mai moko ya mabe ipone tolekela biso pena makasi tosufe makasi pena epuis kote eza baba bato baliaka awa bato bazobia sanite microbe eleki antuka nde président na biso ifo abomisela biso makambo pena po tozala sante ezala normal voilà avis ya population mpe ya bato bafandaka esingasinga koto bayebisa biso comment est-ce que basalaka poke bavivre na bokonzo boye comment est-ce que basalaka poke bavivre na salite boye eloko nini esalaka ke basalite oyo ezala eloko nini esalaka ke eloko nini esalaka ke mai oyo ezala bouche boye eningana te ekele ozoeske mai oyo etambolaka te na mai ya salite mai ya bokonzo parce que mai ya propre etambolaka e alors oyo eza place oyo bato ya place mbote ndeko nango nyonso tokosola nao mbote ndeko tozali presse en ligne toye kosala état ya kote oyo ndenge ekoma si on peut le dire parce que la date de l'entrée depuis ekoma boye yo onezaka awa omonaka yango to mpe ofrekataka kote oyo okoki koloba nini mpona bakani oyo nde eza bouche boye alors que toyebi place eza milieu commercial ngai vraimen mpona nga oyo naza mpe chauffeur Kalego mai na mai déjà quelque part wana moi c'est du chat faut vraiment ditaya akala tunato ba terrasse na biso nyonso ni testa wo testa ditaya hapo kuweza msana avis ya population mpe cri d'alarme ya bato oyo bafrekantaka transport oyo to mpe bato oyo bafrekantaka esika oyo bato bazolia balewa eza awa me bato bazoresire inspiration nini bato bazorespire na yango antuka c'était vraiment mal
la bandalungwa eza commune mosuki quand même bandal de Paris bandal mboka ya ambiance bandal commune ya Lotito alors que baactivité culturelle ebele esalemaka awa bino momoni bino bozomona comment dirais-je na tous les deux côtés nanga ozomona bapart ezalaka awa basukia ezonga na ndenge esalemaka awa nde bomoni kuna batie mabaya ebeleisike basafi ezalaka basafara awa mais basafara ndenge mpe na se mpe ya kuyango akobalelekokoma mpe atindi mpe na kati ya mai ebi basala ndenge tokakoya te wala tozokonse tokomalade ce n'est pas facile de interviewer partout ce n'est pas facile ya koketa bato micro ya kolobisa bato deva caméra c'est pas donné à tout le monde ya kolobisa deva caméra mais comme c'est notre travail on est obligé de le faire comme c'est misandi yango tokona ya kolabisa bino ndenge nini mboka ezali kotambola ndenge nini place nini bafai ezali ozo tokolisa et puis place nini oyo gouvernement congolais déjà asali pour applaudir pour que oyo non etikali pour que oyo non oyo etikali non basali basala l'autre fois de la question de ça basali à Kinshasa population chinoise tout ce congolais ezalaki na nsengo ya makasi ya komona baréalisation ya chef de l'état elakisaki bino gare centrale je vous informe eza tokozonga mpe susu mpona kolakisa bino mbote papa tomoni otala tokosola nawo mpona mai oyo te tonda onayoka osalaka mayo tosepela mayo bakonzi baya kosala baya lisusu bayaka kosala mosuku ezonisi basala yango ezonga lokola ezozonga boye po bata destination kote mai ya monene ezali te aso basala yango mabe ezongaka boye te aso po ezongaka ekendaka me toomona babidan eza ebele eske babidana mpe tozongisa mpe kaka zupote mpo bakonza mpo te babide eza nde bakompani nde ezosala nango babidon siko nde biso bazobwaka organisation ya bien eza te batya bapoubele bakibango te bazobwaka partout bongo bamesana bongo metera se mai ekendaka na mai ya monene bongo babide ezolaka boye nde mabe bachange yango panti batela yango bandi ase boye bachange yango panti ekende kote ebala place ebebi bato baza kebe tozosote bamosusu bazodinda banda epe separe kosalite boye baya kobongisa lisusu mokonzi atinda bato babongisaka baya lisusu babongisa yango bien epui bapesa yango panti na ndenge mosusu balongola yango ndenge wana nde tokosepelaka si ezala mpe propre na ndenge bien tozala kaka bien. Voilà, en tout cas, tu vas interpeller beaucoup plus pour mettre il y a combien il y a Bandalungwa, pour mettre un peu côté la situation, il y a Bakaya ou la Prince Kassou. Oh, ils allaient bongo, milieu moko, oh, ils allaient bongo, milieu moko commercial quoi. Et puis on espère que parce que notre activité commerciale là parce que wana et permetaka ya kokomisa là si je ne me trompe pas. Mais alors la question qu'on se pose par rapport à la activité wana et est-ce que vous mettre ya commune ya Bandalungwa on aura temps papa il y a pour les côté on aura temps pour le faire pour se poser la question comment est-ce que vous dites ça là pour que on décante situation pour que on va la place parce que ça c'est pas vraiment propre mais les amis vont la principale la route principale où est là et ça parmi c'est là où et ça parmi c'est là où nous pas parler pour atteindre place pour adopter mais je fais l'effort de respirer, mais je vous rassure, les autres dégagés sont de rater ma carte. Je me pose des questions, je vous propose papa dans la hawa, ça la rater, mais ça tout va ça la rater. Et puis ce qui fait plus mal, c'est que tu vas dire à Kaka, n'a pas son nom et tout ça. Alors, quand on met la on met la on met la on met la on a biso ya kotokozala ya population to peut créer d'alarme de population to mécontentement ya population concernant nzela oyo ndenge ezali ya kobeta. Voilà ndenge nalobaki biso na cadre ya micro baladere tozali bongo na Prince Kassou parc ya oboye pour même en image
ndenge nzela oyo ezali ya kodoro makasi ça date de longtemps on ne sait pas pourquoi eloni esalaka banzela oyo mpe omoni mpe badevelope na tata na ezala bango baza na mosala bango balaka awa a permanence si on peut le dire omeka mpe kotuna bango depuis combien de temps est ce que bagirage esalema est ce que komettre commune ya bandalungu akomaka mpe awa après tout le monde est un peu le monde a la case en forme comment les cohéries tout ça là donc ça a en permanence oui bien mal aussi des bandanes des commis boy des fans là et puis déjà combien de temps depuis moi où est ça là ça c'est pas 3 ans 4 ans ah bon parce que là moi ezalaka boye te banda bato aovd bayaka basala misala bamonisala place basala kaka niveau oyo batika na bango bato mosusu bayaka o bato ya nani vice-gouverneur eso nde tokosala bango mpe babombi bakotuna bango po balonga place oyo po bakatana makata donc boucher quelque part na se ya makata mpe ndako oyo ndenge eza boye batongaka yango likolo niveau moko ebanda komema mai ti kote ya pontambwe pokende gd siko batonga likolo wana mwaye mpe mai eleka eza te meme oyo ekita na kota se makelele kuna mwaye mpe mai ekita eza te bato batongi to likolo ya bakarnivo mwaye mai eleka eza te wana esengi leta ye moko azwa décision yake bato nyonso batongi likolo ya bakarnivo ata bobi initiative ya kokire esimaka te oyo nyonso oyo ezalaka eutaka baka yango yaka oyo eutaka boye yaka boye mosusu ekitaka makelele kuna oyo ebele nde yaka boye na baaveni oyo nyonso mwaye ekita boye eza te oyo ifo babonisa po pendant la période électorale toyebi ke pendant bacampagne toyebi ke badepute ya commune ya bandalunga bayaka bopledela bongo situation oyo te soki bopledaka balobani wana bamiyiki bayaka na bango kaka biso toye tokokonisa boye na boye mais banda meme bamuyaya bazalaka awa baministre basalaka libango te oza mpe na banani bourgmestre na biso akomi na bandalaka awa basalaka eloko te bango nyonso tu bayakaka mpo na intere na bango bayaka mpo na intere mboka te faut balandela na leta ye moko nde atala na gouverneur oyo mpe atala likambo poso atali yango te kozala mpasi po kula soki ebeti moyeni tokeleka na baboteza Merci beaucoup. Voilà, c'était l'internaute, en tout cas, l'explication claire, tout les détails, autres qui qui n'a pas on va en permanence, avec une précision claire. À l'objet que source, il y a pour coucher, il y a carnivore, il y a baluka, bateau, bateau, on est ça qui est payer coucher, bateau, baza habité pour le travail, la construction, là, ceux qui veulent la situation, il y a prince baka yewe mokokire kanibo otope ya koluka solution place ezali à la pour que bobongisa avenir oyo otope direction otope balabala oyo ekozala eloko moko ya malamu parce que je vous signale que awa eza kote mo bastaff esala bakaebele bapare dara basite ya ndenge na ndenge babiloko ya kolia mpe etekamaka awa mais na condition nini koluka kosala quelque chose koluka kobokisa place oyo en tout cas nécessaire ke mbela ya population mpe information oyo topesi kokóma na matoi ya gouvernement congolais mpe effort ekokende en 20 te baréalisation ekomonana epuis misala ekosalema nzela oyo ekozonga parce que 3 ans c'est beaucoup population bapesaki ya komoa eza malamu te ata kozala komwinda kofana microbe te mais ce n'est pas vraiment eloko ya malamu oyo toze kokontinue na politique na motu soki eloko ya malamu oyo toze kofana nango au quotidien parce que au fur et à mesure eloko estresse tozolala ngo tolakisa nango oyo ezokoyesesi na kati ya miso tokoyebi te epuis sekaka lisisi ayetira abelaki te or abandaki korespire basalite abandaki korespire abandaki komela babosoto ya ndenge na ndenge voilà c'était l'internaute pour aujourd'hui na compte ya baka ya una presque pour de côté la bino état ya place on va s'arrêter là bino moko botumbela ya botumbela tope cri d'alarme ya population balobi libosa na bango koluka kobomisa po ezala malamu toujours na kasa ya condition
ya mboka na biso République démocratique du Congo bon ministère de l'Éducation balobaki Kinshasa ekoboma toza vraiment koespérer Kinshasa ekoboma kasi ekoboma na maloba te ekoboma na baréalisation plutôt et puis baprojet oyo bozali kopromettre bozoréalise yango nde ekosala Kinshasa eboma mpe congolais na ngambo na biso te babongisi tozalaka toujours na bonne foi wana ya koretenir peine propre place oyo bakonzi mboka bazobongisa on n'est pas epesaka bango tout le travail babongisi bino boye obebisi bazonga lisusu barebongisa ce n'est pas vraiment une très bonne chose plutôt de baka kometenir pour celle bapese oyo bazobongisela biso pour kopesa bango makasi mpe force wana ya kobongisa baplace oyo etikali eki kontenga merci na ilunga Sandra Fashion, papa Alou Yamakouma la pâtisserie, à vous aussi le Madel Manu, Miss Esther, et ma grand merci, ma meilleure fée, ma bonne année 2025, merci de la système et de votre confiance. La émission n'a dit non, par là-bas, un grand merci à ma maman chérie, Marie Varmo, papa Alou, papa d'amour, papa Joe, Andrade, papa parfait, père mort, la tête plutôt pour aller pour l'esprit et jeunesse. Et puis propriétaire qui donnerait toujours l'aspect de fashion. Papa Joe Andrada, papa numéro et moi, on a premier sponsor, la PCO, papa de l'élève de la société. Merci de nous aider à la présentation particulière. Vous allez qui n'a pas la balle et à vous. On a dit non, vous allez prochainement, toujours dans la balle. Merci à toi, Jodin Geko derrière la caméra. Au revoir. Attention.